mona ndeni Congo so nyokola bato ti ndenge toza beza na bato bazo benga butu moi bokima bolongwa baoboma bino Félix osakana te atie ba moyen na ye pona ko éliminer mutu nyonso azolo babosolo bino kasi tokosa bino ba enseignant bangwana ba yebwana koganga koyemba bampaka bato nde boomona bango wana bayaki limankesa kobelelaka bazoyemba bazoloba mboka ekomisa bato lokola bazoba solution ata moko te eza solution nde ya koempêche bajournaliste basala mosala na bango te wana nde faci beto okola tala bango biso kuta ofinga te toloba nde vérité incapacité na bango oyo bazokoka kogouverner te bakoti na boyibi bakamoso na boyibi mboka ebebi pourquoi maltraitance oyo pourquoi Tatiana asali nini Tatiana lobi nini asali nini eloko nini oyo lelo boki ko enlever ye bozo linga to mona ye te bolakisa biso ta ye boboyi o asengi mai yango anero balobaka ekokufa aner ezalaka ya Mobutu aner ezalaka ya Kabila aner yango etombi baluba bakoti o bakenda na ba formation batie bango kuna po instruction na bango ezali kanga bato bazoloba bosolo peuple congolais tolongwa na bolema tolongwa ko rêver tolongwa na bolema bandeko na nga totika ko rêver mboka tole sali ba 40 30 ate ko récupérer yo ko bomango kala nyango bala kufi na zana zemi ola zana ngo nala ko salela ngala eti e uta wapi esa kiti sur le terrain mon effectivement que oui l'école wala fonctionnera te azongisa topesi ye 48 heures Willy Bakonga zonga Tshisekedi yebisa mutu na yo oyo tiendeko na bino azongisa olobaki d'abord le peuple yango tozomona te tozomona ngo te saka mpo naza mona nzambe arevela nga yango wana mais soki eloko regrete mpo ani mokolo oyo babotaka nga na Congo parce que le combat de mboka betula boyete na mboka batu basala ke longo te mboka batu nyonso bayebika kolia kosukola kolata na ebile boyebika lo sukola boyebika kosia bakusha fone te boyebika kotambola baescro boyebi te ke babundela nation na bino oyo ezokufa mboka na bino ezoproduire ezolesa tous les 5 continents mais vous êtes des fainéants bolinga bosaka na bamboka bato bafinga kabino bamaltraita kabino bolingi teke boya na mboka na bino moko po bosala quelque chose bolingi teke bolibere nation na bino bolingi ka bambomaka po boyena biso mawa na batako lobango na bino bolingi ka boyokela biso mawa. Merci Nabalandi la biso ya Océan du Congo nandenge bo misala ko pesa biso confiance na émission na biso tolobela mboka Congo et sika auto analysaka ensemble tout ça ka éveil patriotique to salaka bongo éveil ya conscience pe tout ça pour sensibiliser co-mobiliser natina ya maïmance bazali koleka la République démocratique du Congo. Merci encore une fois abonner na biso bo continuer ko s'abonner massivement beaucoup zalaka décider. Merci na bino pe bato bozo zali bako ya ko like be mission ko partager ko talango du début jusqu'à la fin na ba suggestion na ba commentaire na bino ba jamais tika itenza mbalola apambola bino bandi ko balandi la République démocratique du Congo ezali pasi pe mawa pasi vraiment ezali pe mawa makasi bandi ko langa soki boko yokela ngai te soki boko yokela biso te soki boko tika ite situation oyo e komela ka biso tango iso en tout cas ba congolais e kozala pasi makasi tokota la nyonso malembe la kotala sabino pe na koloba pambate nazali mopanzi sambo. Merci non ndeko yango le bakilanga mamo seya kede ko lala kede ko sokola olala. Merci pe merci na ndeko le bakike soki bongo biso ba diaspora to ba laso ko tinda ba bongo la biso te machin ndeko langa bo bata maboma binde bozana bwana maboma na mituna bino oye biso na yeba bino mais na finga kabino pe na ba téléphone bwana maboma na mituna bino bino boyebi passion biso to mona na Congo Tatiana ba leva qui depuis lobby lelo modèle famille na yezo lelo modèle maman na ye tant bolo ba biso le kama boti de la maman be ba ta bino te
c'est biso to lobaka mbongo za pour la Congo za pour yo lesanga yo ko sa poste na nga du 1er til le 30 yo oko sa poste na nga so ko to bato ba bota yo ya place yo wuto ko kisi poste na ba ko sa yanga na musala biso to sala wala liboma na mituna bino bino ba souffrance ni biso to yo kaka peki sa bandeko na yo to yo moko futa biye yakawati yaka to bunda na yo ti omona ndeni Congo so nyokola bato ti ndenge to sa beza na bato bazo benga butu moyi bokima bolongwa baoboma bino Félix osakana te atie ba moyen na ye pona ko éliminer mutu nyoso azolo ba bosolo bino kasi tokosa bino tango osala pe commentaire sala pe ya mutu ti tango oloba pe kanisa likamuni yo zoloba ti boza ba traite na bino boza wana maboko na bino eza parmi ba arrestation bani basala biso la Congo to yebi yango na olandela ba source malema ba journaliste muso ba yaki na ba yaki ba ofungola mais na yoki ngote pona na choc na okipa ngote po esala nga pasi muta kei wenze po yeba sala problème taza na mboka na ye ake ko somba biloko kolia alamba po libote elia mais ba filer ba enlever place ba tie motif to uti kuna depuis tongo ndenga na zongi boy motif nini lo monte jamais ka samba wangani mais oui ezaka ba association journaliste nyo ça na droite ya ko za na carte ya INPC ba miso baza na COJEC ezaka ba association est obligatoire tant que INPC ndezali yango fin o ba journaliste nyo faut ba s'affilier non et comme biloko muso peta ngo kieko na popo s'affilier ba memio ba longue histoire ba komi ko luka parce que c'est loko etalama ezaka ba association so to za na COJEC ezaka association ba biso beto la ba carte ngo ya INPC ba sala biso ni oh soi-disant émission celle qui lundi soi-disant mais pas quand Félix Tshisekedi parce qu'il est dans la tribal le là pour le tribalisme il faut pas quand Félix baluba bango ba ko le tribalisme tozo boye tribalisme na mboka na biso oh émission ya salaki nyoso wana eza manigance po balobi bakanga biso raison exacte. Merci encore une fois à la journaliste et aux autres qui sont ensemble. Tout le monde est qui sont la famille Matachana. Nini balobaki. Maman zoko kate. Abi océan. Pour la kisanga na TV teta mususu. Bakoya pe ko kanganga yo mobile nanga kufao. Bolongwa na bino. Abi pona ni bozo nga beaucoup fait la mboka ngo ko pia bilo merci te. Bako boma bino. Poni bozo nga biso to kufa. Na kokite na bimili banda na maya miso Congo eza ya biso Congo eza mboka la biso maltraitance o effet sila journaliste bako kange bongo te bako ko enlever bongo te pasi na libota pasi na mwana panique koti batu ba kokate libota ba banga po bakaba na ba mona yango te boza ko enlever mona mwasi ba boake na jeep on dirait moyibi miyibi kutu ba okanga bango bongo te ba privilégié bango ba escroc bazo détourner mbongo ba ozala mboke koma ka papier ya grève na moi bomoni direct ko to sali bilo na ville wana ba enseignant bango na ba yebwana koganga koyemba bampaka bato nde boomona bango wana bayaki limankesa kobelelaka bazoyemba bazoloba mboka ekomisa bato lokola bazoba solution ata moko te eza solution nde ya koempêche bajournaliste basala mosala na bango te wana nde faci beto tolanda nao nde tozalaki na famille boni famille elobaki na micro ya kabu ya l'homme puissant na chaîne na bino bandeko na ngai passe yambona koma otala mboka ya faci beto ya ba grève mboka ya ba grève bolanda na ba enseignant balobi nini ebongo to continuer bandeko na ngai wana mboka o biso foto betela ko maboko wana eza mboka o esengeli to kumisa mokambi ya mboka wana
bandeko na nga totika kokosa nde toza boye na kimi poani ntango bapolisi bakomi koya bafabo boyebi mpe milio wana tozalaki bato bayeka mama oseya déplace na o mpo moto mosusu bakoko obosala bengi oseya de la presse ok boyaki nde koluka libération tachala ekomi liso ekosala pasi nazwi express naye kozonga mpona belela papa lebolojwa azokende merci na bino nyonso bozosoutenir biso merci na kati ya pasi oyo toza ensemble tachana ifo abima tobelela tachana koyoka prison makala te mpo wana eza kopesa biso nyonso nde nazoleka bo ezaka mpo ifo nayebisa bino parceke nauti nalakaki na bandeko tobengana na bango na bino kokenda libota mama komo banga bato bakende abi te oseya mwana mama toyokaka bayaya balobi te o mwana mama na ye bandeko na ngai eza pasi na mabota bato na quartier bazolela botikala bino bandeko bajournaliste mosusu ntango bamoso oseya déplace oye akosala nini oye akosala nini longwa na yo surtout yo kutu longwa na nde toza boye ekomi pasi na mboka na biso moko toza na kimia te sikoyo biso so tokima nani akotikala mpo alobela bino na bande kobeta mbela oyo nayebisi bino bolingaka te bakanga biso moko bokasi ntango nalobaka boye nakosaka bozolingaka tolekaka na bepreve oyo mpo bosoutenir combat tolekaka na bepreve oyo bandeko na ngai bolingaka biso ntango tolobaka boye bosepelaka ntango toloba me boyebaka eske awa mpenza mibeko eza na kati ya mboka oyo état de droit eza na kati ya mboka oyo ezaka flèche aller sans retour kumisa faci nde ozala bien ata ndenge azokosa ata ndenge baosala lokuta ya kokosaka bato mais oyo bino baomona sur le terrain bozomonake makambo ezotambola malamu mboka okure evandaka te pipipi mboka nini yango eza na niongo finalisation ya match ezokoka te mpo mboka ani eza na niongo bakoko kofuta te bakati finalisation RTLC ekolakisa te mpo na problème bakomi konégocie lotiliki opi mboka nini oyo toza nango mboka nini oyo biso tozotambola nango bandeko na nga tobunda tolongwa na eloko oyo tobunda bandeko na nga osango ye wana fandi soki tolali tokangi minoko na biso tolobi te tokosutu kosango batie na prison makala tokosutuka toyoki likambo mosusu mpo basi batie biso na liste nayebisaki bino ke nga moko namoni liste na biso ndenge ezodefile namoni ndenge nini bazoloba na biso bandeko mosusu bazalaka na kati basepelaka na biso bavoice bomonaki ndenge na chaki combien de fois c'est mon maman tinelinga oseya keba yoka moto ndenge afinga atie kombo na yo boye na boye misu mpo tosipemaka tolinga koloba te bazopromettre biso kolala biso bazopromettre biso kosambwisa biso bazopromettre koboma nga moko na victime makambo combien bandeko na nga pourquoi bozolingaka bafamille nyonso ekomaka bavictime balela lelo famille na ye nde baoloba balato bandi kotamboza baya na bango bayebi oseya botika baobénéficie mpe na eloko te bozozwa mpe eloko te botika na bino mboka mais eza mosala toponi nayebisa bango ngai eza mosala toponi lokola tokei tokobanga mpe te sikoyo ndenge toza boye tolongwaka neti nga boye asi nalongwa mpe baparent nalongwa mpe baboti kaka na likambo kaka ya bato ya aner nakima nakokima na nga mwana nga 16 atikali koya kokufa nalongwa nake kovandela fati bo balandinga kuna bake kobeta mwana nga mobali batestike ekwe nga moko baye kokalenga balinga batobola nga liso balandinga na kimi bisika so tokendaka kokima nake balufu nake kokota bangola nake kakokimaka okovanda Congo Central kaka likambo kokima mpo baokanela lelo bisika na olala mpo na kobanga kaka lokola ekomi boye ok nalobaki yango avant mpo ni bozondima te makambo na yesaki biloki bakozwa biso moko mpo ni bozolinga bazwa biso bobobengaka mama oseya likambo tateleza nde tala oyebi ere moko naosepela na bino te bandeko na biso koma bino bowana bamoyen boolinga kongo eumela boye tatela aza mwana mwasi tatela akokaa makambo te alali kuna eloko te
bakoti kuna baosenga tachana bopesa mai tachana bamoni ete ngabi siko tachana ngo asengi mai na tricot tachana o wapi bola kisa batatala lidusu te loko a tricot ya kite bazui mai bapesi siko libota e komi na souci siko kolela ke mwana biso abima libota yango ne vandi kuna libota etoki me mama koto ayebike baoyela nga mwana nga banda tokedeki banda 8h tikino siko tomoni tachana osango na miso te bokota balengi pe batu musu bakota te merci la présidente de sa congé que ba journaliste musu bayaki bande ko langa ezali pasi pe ma to linga Congo bolinga pe ba congolais ezate lokola Félix alinga Congo te alinga ba congolais te alingi Congo bande ko langa tangu na otoka boye ndeko langa yo zo cholanga mai pesa ka te la Congo na osukola ndeni tata na okanga mai abimisaka ngo te yozo sukola wana la mboka baninga bako nyokolo ko so vaccin bololé bako peso vaccin okufa po za nyama oko bundela mboka lote ovandi kaka wana na wifi ofele ono baka bilobela zonga awa ta musupo za clochard osala kelo côté ozata la mosala moko te okobika kala ba $500 ba pesa kabino okobika kala ba $1000 mondela sa bongisaki droit na ya kolesaka yango mondela okikanda boma kabino bongo po ba bolole obundela mboka no yozo cholanga nga na otoka la cause juste hein ata leo na kufi na kovanda la trône na tata pour nous défendre nation nanga na lingi te ba chola biso na lingi te lobi balo baketo ba bolé enfin balo bakezaki na ba misusu pe ba telemisaki mutu na bango pour la koloba non na système d'occupation pour la ko boya ata ko balo mumu bakufa be batu musona makila na bayeba za la ligne na bazolanda kasi koloba o yango le komisi biso la bisiko to komati yango le otachana keiti to tele mabande konanga to ganga tolingi tachana bima tolingi tachana za la libérer ba journaliste ba fingaka ba journaliste na bango ba lobaka bango ba finga Kabila awa Kabila kanga bango te pourquoi la tala bango biso ko to finga te to ba de vérité incapacité na bango o bazo koka ko gouverner te ba continue na moyibi ba commence na moyibi mboke baby pourquoi maltraitance oyo pourquoi tachana sali nini tachana lobi nini asali nini eloko nini oyo lelo boki ko enlever ye bozo linga to mona ete bola kisabiso taye boboyi o asengi mai yango anero balobaka ko kufa anero ezalaka ya Mobutu anero ezalaka ya Kabila anero yango etombi baluba bakoti o bakenda na ba formation ba tie bango kuna po instruction na bango ezali kanga bato bazolo babosolo peuple congolais to longwa na bolema to longwa ko rêver to longwa na bolema bandeko na nga to tika ko rêver mboka oyo eza yanga na yo ngana onde to ko libérer mboka la biso ndeko na nga ya mwasi mwana mama na nga nazolela la elongo na bita tala ko tika koloba te na koloba na ganga nikola tachala osaw Félix Roboma biso na mboka biso boko sisa biso aner wana bobongisa bisika po biso beto kotika koloba te to kobundela mboka na biso mais pasi na ngaka na zaka nango moko ha ka po nzambe apesa biso ba depuis 1990 oyo complexe scolaire pande donc bandaki ye allié Tony Mwaba ministre actuel allié sont à ma gratuité or ba école wana banda mubu mais maintenant jusqu'à maintenant 2 mois ya salaire na biso bakati biso ka bongo sans mukanda sans notification donc ils ont déjà ba responsable na basi na ndaka bofutela bazo bengana biso na banda oh président de la République Félix alobaki d'abord c'est la gratuité na bilan na ye eza gratuité nana mais ye allié pour la détruire gratuité donner des leçons. Vous avez dit donner des leçons pas à Willy Bakongolais. Les gens comme ennemi à gratuité Tony Mwaba. Boni boy comme ça tout passe. Ma femme maison est là. Pour na yo. Hein? Boni boy. Allons dans la loi cadre. La loi cadre dit quoi? Est-ce que je ne sais pas si les autorités peuvent y aller lire la loi cadre? L'enseignant n'a pas de problème. Si l'enseignant a des problèmes, alors là aussi peut-être nous allons vous donner raison de ne pas dire que non. Voilà, l'enseignant
tu as tort parce que l'école a été sinistrée et toi tu dois être pénalisé. Non, en tout cas ça, nous n'allons pas accepter. Allons toujours dans la loi cadre. Le respect de la loi cadre. Moi je dis que pour un enseignant, c'est la Bible qui le soutient. Et nous les enseignants, c'est la loi cadre. Revenons toujours, allons toujours voir la loi cadre. Le respect de la loi. Le respect de la loi. Et la vie de l'enseignant aujourd'hui. La gratuité, ce n'est pas l'enseignant qui l'avait dit. C'est le président de la République, son Excellence, M. Antoine Tshisekedi. C'est lui qui avait proclamé. S'il a proclamé, maintenant nous attendons qu'on puisse maintenant régulariser la situation de l'enseignant. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore régularisé. Nous avons trouvé que peut-être certains moyens qu'ils ont trouvés, peut-être ou soit qu'ils n'arrivent pas à réaliser la gratuité. Et maintenant, ils ont trouvé un moyen pour faire quoi? Peut-être pour casser certaines écoles. Et c'est là peut-être qu'ils vont réussir. Ça, c'est détrompé. Nous avons dit ceci. Donc, pour moi, enseignant, c'est que je réclame. Quand je suis allé à la banque, j'ai trouvé que mon compte ne se trouve pas là-bas. Directement, j'ai conclu ceci. Donc, Willy Bakonga m'a révoqué. Ça, c'est une révocation. C'est une révocation. Si ce n'est pas une révocation, alors je demande chez le président de la République, vraiment qu'il n'a qu'à faire tout pour réussir à la gratuité. Sinon alors l'enseignant est à la base de son pouvoir. C'est l'enseignant qui va nous faire épauler. Merci beaucoup. Sans motif, toi qui n'as pas de mot, ministère, mais jusque-là, tu as sali 2 mois à réaliser le côté. Le message est revenu au Talobi, il y a ça qui nous a pas pour ça. Tu es sur preuve, ce qui a désactivé le code. En fait, c'est que nous avons des comptes finales, nous avons le droit. Entre le code d'éducation, donc le code de femme. Quand on les met à Kamouya, Tony, on les met encore. Ce qui a démissionné. Tony a démissionné à la éducation. akokite na mboka na bango po arécupere bekolo esali ba 40 30 ake korécupere ye koboma ngo tala mina mobala kufi naza na zemi oyo naza nango nana kosalela nga na eti euta wapi esakiti sur le terrain moni effectivement que oui bekolo wana efonctionnaka te azongisa topesi ye 48 heures Willy Bakonga azonga Tshisekedi yebisa mutu na yo oyo tie ndeko na bino azongisa olobaki d'abord le peuple yango tozomona te tozomona yango te nalobi azokombatre gratuité na yo aza na kokombatre gratuité adémissionne soki ayebi te adémissionne français oyo azoloba wana itelbamwa alingi aloba français ngana tili yango na sabekol nos écoles fictives peut-être nous sommes les anciennes écoles biso toza ba école fictive ya Willy Bakonga te toza ba ancienne nous avons une numéro matriculé depuis longtemps azongisa biso bandi mabe azongisela biso mbongo na biso te mwana bana na biso tokovivre ndeni nous sommes les écoles sinistrées biso ba enseignants nde tokotonga école nous sommes enseignants nde tokotonga école biso te eza ye letanga ya kotonga ba école nous sommes les écoles fictives adémissionnées Agoma
ezali awa ezaka mpo naza mwana nzambe nzambe arevela nga yango wana mais si otela ko regrete mpo ani mokolo oyo babotaka nga na Congo parce que nakoma botama na mboka betula boye te na mboka bato bo basalaka eloko te mboka bato nyonso boyebi kaka kolia kosukola kolata na ebile boyebi kelo sukola boyebi kaka kosia bakushe afone te boyebi kaka kotambola baescro boyebi te ke bobundela nation na bino oyo ezokufa mboka na bino ezoproduire ezolesa tous les 5 continents mais vous êtes des fainéants bolingi bozaka na bamboka bato bafingaka bino bamaltraitaka bino bolingi teke boya na mboka na bino moko mpo bosala quelque chose bolingi teke bolibere nation na bino bolingi ka babomaka mpo boyelaka biso mawa na batoko lobango na bino bolingi ka boyokela biso mawa mais bato oyo nayoki bino ke bino mpe bozala arrestation oyo ya Tatiana na olandela ngo na kolandela so bandeko na nga journaliste mpe basuflenga mama oseya na bato na bino mpe baya na kati bato na bino ndeko so na kuti otindelaka biso voice wana ke kombo na oyo ebimi ndeko na nga na oya France mpo nga baopromettre nga visa mais nakoya yango kaka mpo nakuta na yo mona nga océan nasala mabe kuna mpo video wana audio na wana naza nango naozelaka bajournaliste na babetelanga mpo mama osela bato na bino bala kati soki bino boya mpe na kati ndeko na nga na oya France na bandeki koboya me na koaccepte na ya mpo tokuta na o face à face nasayola okuna nasala mabe kuna ebongo nazonga Congo biloko pa biso bato ya bapotongolo deza tala bato baolinga bafuta biso babiyele bavisa te nga nazo passeport nga te moto nasala na mbongolanga te eyaka na moto abaki na osalela passeport mpo ya libanda naboyaka nde nabi na okende te nalingi te mpo na mboka langa mena na passeport na ngai te abi na nga visa na yo kozala ya ofele bato baaméricain babenga to banda soko kokiba mboka na biso biso tozalaka libanda mboka totyaka bakele ya totyaka bakele libanda mboka lokola bambwa kopal mboka na biso koto baoteka mboka na biso koto baoboma bato mboka na biso melio mboka eloko te biso soki baka libanda mboka to balaka kotya bakele libanda mboka ça pas de sens comment tokotika mboka na biso tootikela ngo nani tobundaki etumba oyo mpo na nation tobundela mboka bandeko na nga bobelela bato bolingaka biso mpo na Tatiana bobelela Tatiana place aza toyebi te na aner wana balakisi biso ye te bandeko na ye batikali kuna na pasi na motema kaka bopesa mai topesi mai mais moto topesi mai toyebi te bo mai yango ndenge ezokende na maboko ya moto azolobaka Tatiana asengi mai ela tricot soki mai yango topesaki afungola atie eloko mwana mama banda alobi ameli te atie eloko na monoko te abrose te asukoli mai te ale eloko te bosiko soki mai wana bake kopesa batie eloko na kati tokoyeba ndenge nini Rossi Mukenda Kenda totikalaka na slogan les peuples gagneront toujours papa a reçu au bout Tatiana est orpheline de père. Maman n'a pas zolé là. Le maman bosse dans l'image. Pas beaucoup ya kokanga. Papa Tatiana pas ça que l'homme. Mais là il dit que Tatiana papa bango pas ça qui sont dans la bandelle wana na bien côté. Mais les lo oyo. Hélas, toi la badongo la miso ba très partout aux okende. Bon quand ça que batu balingi bino. Nous okane batala balingi bisote. Bande ko yangai. Ser na biso. Moto bolinga ka osango. Tatiana, mwana mama nanga. Azana danger banda baleva ki yena ntomoni ete to uti na aner tomoni Tatiana te mais il semblerait balobe azakuna bazolandela bokolandela nini o bino bomoni te totombola mingongo totombola mungongo. Merci encore na fumu musitu parce que yaya yebisanga ke musitu abengaki lobi atuli bakangaki banda ernini après azo émotion akati téléphone bande ko langa biso toza engagé pour la nation to la bango met fois ce que to tanga comme président eli parce que yenda zalaki eli Félix zalaki eli te Félix zalaki eli te Félix ayiba maponami babiko nyoso bayebi yango mais tango to osala be mission la biso eloko ni ya mabeto lo baraso ke za bosembo te est-ce que Congo eza bien est-ce que mboko ezo tambola bien mboko eza na respect batu te état de droit eza wapi balaka boye bile mo bomoni baenseignant wana baza ba membre famille nanga bango na nde balobi boyoki ba déclaration na bango mboka nini to otambwisa yango kaka na système wana ya balkanisation ya occupation ya koboma ya trahir ya kotrahir baninga ya kosala baninga mabe likolo ya osango batu nyonso bakufa ndeko yanga tobanga nde nzambe oyo tonzimbeli na bokasi na ye mais nzambe aza souverain tango nzambe alakisa yenga makambo oyo nalobaka yango ebele bato banzimaki te nauta kobeta mbela aya makambo nayokaki ntango nayokoloba makambo ya junior na papa océan
alors sikoyo bato nyonso ifo bazala kebakeba ezala yo papa oseya ndenge ozolandanga boye il faut kokeba kolanda politique à plaisir te mpo boloba bosala bato moko plaisir bavie na bino eza en danger il faut kokeba surtout yo kombono mpe eza na liste wana kosala sentiment ya bato moko te oseya kende koloba boye oseya kende koloba kosala sentiment te omoni kokobima te vanda na ndaku omoni kokosala o te vanda na ndaku lelo famille na yo moto konyokwama toza kuna na famille ya tatana ngai nakelaki ntongo mpo aza mwana mama na nga me ntango biso tokelaki kabula aza témoin famille na bango nyonso eyelela bomoni image na moto mosusu azala yango te ngai nazala yango mpo na nini aza ndeko na nga nalobaka congolais soki azolikama aza ndeko na nga bokilelo konefa mpekato nakomaki na libota mpe balingi na bango bato te mpo balobi bazoyeba te na na trahi tatiana bato na bazali na ndako tatiana banda 5 heures baofile bayebisi yaya batatiana babi natango ola bayokela osalisa suki biso toyokaki yo bozomona biloko ya bongo sikoyo tokose confie la nani bandeko na nga nazolela libération ya Congo nazolela la pasi la motema parce que moitié na nga eza ya kimia te nalali te toza ya kimia te na bandako na biso tokokima na babalabala tokoleka te sikoyo tokele kobatama wapi esika ni biso tokima mpo topesa Félix makasi ya boye mpo topesa Félix atonda boye yaliaka tonda alekaka mikolo nyonso na ndeka likolo baoma bato bawoli yo nzambe aza kala contrôle ya makambo la Congo nga na ondimaka nzambe akosala ndenge bokobeta tembe boye bandeko na nga nzambe alola azali aza komona aza koaccepte makambo oyo mpo biso boyo bakongolais tolingani te mais na part na nga naza trop sur na libération mpe nalobi Félix oyo olobaki lokolo ozokokisa yango te mpo oza na kati ya libuma bokipan lelo lobi tokotuna na kala banzela tokotuna na mpe ozoseme malamu na libota la yo bino entourage bozosepela bozokanga bozoya boboma biso me boyebaka un jour papa Ngwanda na bolamu na ye nyonso oyo asalaki na Congo akufila Maroc ebemene ezonga te mais Terminator à l'époque à Mobutu Sese Seko Mouzé Laura Désiré Kabila va battre l'andakula rien n'est perdu dans le système tout est possible dans Nzambe on a la bonne de là ka bongo la maille et comme a vino avant la pouvoir la puissance ya ko zo likolo ki tira on a servi c'est comme c'est on likolo problème ezate prière na bato nyonso balingaka biso bobondela mpo losango tokuta ina ye te famille emoni ye te mene yango basengi mai topesaki mai biso tozongi mpo boyebi ke tokoki oumela wana te ma Dieu est juste bandeko yanga nde bofingaka biso bozolia mbonga makila ndenge botyolaka biso boolia mbonga makila me boyebaka ke biso toza bieke bino po pasi na bino na mabota na bino ekozala mer rouge eza ya kofungwama ezali sisi ekosala mosala nango nga naa na confiance ya mokeli naa na confiance ya kimbangu naa na confiance ya nzakomba confiance ya kongo mongali confiance ya nzamba mpungutu lendu naza na confiance ya saint esprit ke ekoagir parce que biloko bandaki koyebisa biso yango oyo toomona yango mais akotika biso te tolela ntango molai mais bandeko na nga bombela bachampagne mpo bakangi tatiana mais aobima mpo biso tokoloba kaka tokotambola ndenge tosalaka mikolo nyonso bakoboma biso eza nango problème te mais bino ezalaka ke bino boya na kati te ezalaka ke bino boya na kati te so boya na kati tokutana na bino mpo toya paradis te mpo moto akomango tokutana na bino eya nango paradis te soki boza na kati tokutana na bino nzambe azala na biso bino bato bozala souci ya libération ya Congo tosala makambo mpo tolibere Congo nayebisa ye bino se risquera le 15 bato ebele bakatana na course ya le 15 et puis esala nango eloko te tauti eloko yebisa bino awa bakolekisa na bango mwa mobali wana eprevani mboso aopiblie ye mwa mobali wana azolekana siko akwa ebo tokela baélection akwa ebo tosala babiloko ezangi ntina ndeko moko alobelanga mama oseya
yo lobi likamba wera seke mpona o wera beta mon frère wera asali 10 ans ayaka ne poto te bamise babetaka te changement ni ya Congo bokoyebisanga bamusicien na biso basali 10 ans babetaka na bango bapoto te Congo ebongwani Congo echangea to Congo tozaka kokufa kaka likambo mosusu mpe tolobaka bosolo te nga na permettre wera abeta concert te wera andekolanga kobeta concert awera na kobeta te talinga na nini mbongo na ngam na oliango bapesaka nge eloko mais nazoloba nde la logique des choses tofocaliser plutôt mayele na biso na bafutilité te wana eza badistraction ya bawera kobeta abo empêche bango ya bawera ese bango baolibere mboka basali 10 ans babetaka te Congo avancé na nini Congo ejui nango eloko te plutôt toke maponami bayibi biso élection cela veut dire que nos frères congolais n'a rien à voir il faut ce qu'on biso ne to se tsangana to comme mutu boko naza ko condamner bango parce que bango balingi ko pesa biso baboko te pour la soutenir mboka et bongo basala ba chanson révolutionnaire malgré tout bango baza politique mais tozo mona wera kele ko postuler ko ba député yango nde tozo ba bango ke bo sangana boyembela Congo mais on ne peut pas encourager que ba empêcher ba tu gagne pe na bango c'est par là que la philosophie dans le but tout tu compte la distraction voilà to kende ko bundande Félix abomi mboka boko ko bundisa ete Kabila abomi mboka bokima ba Rwanda bazawana bokima ba Burundi bazala to okima mama na likambu biso to kota Félix lo baki yango mais na encourager te na lo biso ki bolingi bo soutenir biso to cha appui awa soki bande ko la biso wana bakimi na ebisi bilo ke ba concert oyo ko beta malango te po munyo so kubanga et puis Covid ezali pas quoi accepter ba conseil en monde 4e vague yango les oya bazo monter que bani ba distraire bino c'est parler la zone ko benda makalisi la bino musika ko lobake bon tika la bino ko kota wala za ba distraction to bunde la cause juste ezali ko benga ennemi monguna oye ko boma oya la kaki akosi uta la kala sale le côté pe ba mindele ba lobi yango il est irresponsable c'est parler la bani ko veiller conscience la bino Covid ezali ba robeta wa 4e vague yango ba lobi la bino zoya si ko boko kanga na banda ko bango bako beta allez-y comprendre que ça ka bazo lukela biso ba théâtre ba philosophie pour ba yebi que congolais encore sondele ngbalé na yela ndili kasa tanga kozonga ba yebi ngbalé à regretter c'est par là l'offre ngambisa biso la bito tika likambo la biso antine ezali to loba ki to benga na système kabili to boya ki esclavagisme oyo to boya ki to sala ba umbu to boya ki to zonga le suna kobe yango to badeko bunde tumba mais siko to sala ni to loba te to kufaka lokwa banyama de ce cas yo landilo yenge na ngapela landilo yenge langa na sima nango yango ezoboma bandeko et après totambola pe bilepe boyoka biso tozala kati biso tozofivre ba réalité aujourd'hui ma sœur est arrêtée lelo lokwa ba leva kele ba kena o ba sali biso to ebite poza mona mosi na ba condition ya vai nango condition hygiénique ni ba ochaye maltraitance ezakula tamso baso beta tamso baso nyata c'est quoi sengo ezali to ezali biso to sepela la bongo ba beta ka biso bakanga biso to ki mamboka osi otabile bandeko la biso fumo soutenir biso baza ko boya. Merci la Kabouya pour ça. Merci la Fali Matoko. Merci la Pape Jay. Merci la Sango Mokonzi. Nzambe ya Lola. Abatela biso. Bye.